bénédiction déjà ce soir. Encore une fois, sans orgueil. Le lot de diplôme il y a Ilonga. Donc, Soda Moko, il y a l'ISPOL Profession. Donc, ils ont vraiment plaisir à tout qu'on a d'abord papa na maman. Ils ont plaisir à tout qu'on a l'ISPOL Fondation, famille l'ISPOL Ilonga. Donc, nous avons tant que moi, on a eu diplôme. Toujours, aïe. Donc papa na biso azara facilité donc nayaki na mona ye moni naza moko ya basoda na ye tango na bimaki mo eloko ekoti raison pour laquelle yango moni nazalaki wana na laksana bandeko na ngai puis na laksana papa sans orgueil. Merci laksana papa ou laksana bandeko na yo mais tout monde qui a wanzoninga war de bimaki dialogue inga olobaki fort. Que yo zuité, tu te mérites aux zuité, mais tout le monde est malamoko surprisement pour l'exhibition que non zuité. Moni lelo banderonion sur la libanda ya poto par-ci par-là, bazalaka na déception moko bon bazwa na vie, ezaka ndenge nini na soirée wana gelor engagement sans diplôme. OK? Poto ka moi tout le monde basi la bisalo babima na 9 diplômes na soirée moko en tout cas ezala té. Moment que Bakata vandi wana Gabriel vandi wana bazwa té donc ça la passé. Mais Nzamba a récompensé à Batou. Narataki na gauche, Nzamba pesi na droite, donc voilà, sans orgueil. Sans orgueil. Ouais. Merci na président. Et naeba été nazarana dia na bénédiction. Pourtant on a pesi abi, aux alara déjà na bénédiction, alors on a béni yo lisusu. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers internautes. Merci vraiment à Balandignon, il y a Exemple TV, la chaîne préférée, Babi, chaîne Oyo. Et ça, la Kamoussala, tellement qui toque, que ça kabino, actualité, information, il y a solo sur Balabi, bisosoki, information exacte, nous allons pas venir, Tokoyate, Potobeta Mama Solo. Vraiment, je dis un très grand merci na Deo na sima machine, donc Deo merci na yo pour ayem ta simbi caméra et puis en plus merci na Barezi Baza, donc merci les journalistes, le cordon de cette chaîne, merci na yo parce que ozo salaka kamusala ndenge to solo laka yango et merci à tout le monde qui nous regarde, 36 000 abonnés, merci na bino nyonso parce que bozawa na bo continuer ko partager ba commentaire na bino et ça la kabiso bien poto bongisaka kamusala po biso tozaba esclave na bino et merci na mama Zoé Kumba parce que azo continuer ko soutenir Orly Kanza na Moussala Okitoko. Merci encore na maman Marie Noëlla Bibondo, balbi maman Marie Noëlla Bibondo parce que ozawana osaka Moussala ndenge toyokana ki tantine Anto na kati ya France. Merci na yo. Babi ye azawana azo simba coin donc babi ton amoni tantinato na moni mamoro famille PJ Mobimba donc junior PJ mon ami personnel merci nayo et na moni bongo mama Denzu PJ merci nayo et voilà na moni lisusu Justem Lubem na kati ya Suisse merci nayo na kati Belgique pardon merci nayo parce que ozo sala musala bien et voilà lelo sous les informations toyé pour totala l'un des artistes l'un des artistes, tout le monde a l'un des artistes. Oh aïe lelo kosala papa nae fierté, il y a diplôme de mérite oh azwaki. Aïe lelo ko pesa yango et pas ya papa nae. Alobi diplôme onga munazu yango, mais na pesa yango et pas ya papa nangai. Quand je parle comme ça, je parle directement de l'acteur, de l'artiste.
Eyenga, donc balabi Eyenga, l'artiste Eyenga Obisonyo Stoyebi, ase la biso musala kitoko, azoki diplôme de mérite, lelo aye nango awa ape sango papa nae, aye pambate, aye na ba bouteille nae yaba champagne po ape sa papa nae. Nakolinga koloba mingi te, nakolinga ngai na bino to kende na kati, to mona ndenge nini makambu ezoleka, ndenge nini eveneme leka, ndenge nini ako remettre papa nae diplôme de mérite oyo ye azui po soki lelo aza Eyenga oyo aza lelo eza grâce ya Ladi Esobe. Donc toza awa lelo e place oyo président Ladi Esobe asalaka ba répétition naye toye kotala artiste ndenge aye kotikela papa naye diplôme de mérite. Na olingana zala vraiment mulaite ngai na bino to découvrir ngo ensemble to kota na kati to mona ndenge artiste azosala remise ya diplôme naye et pas ya papa naye. C'est bon, ça va, le lavage en fait. C'est ça la procédure. Merci beaucoup, Président. Je crois que c'est moi la disque formation. Na koki kokunga idéologie ya papa na maté et puis na koki kokunga ba bienfait oyo papa pe asali maté pendant que nazalaki awa na kati ya mouvement na Lisbonne natikala jamais kobisa papa ke nga na longwe na kei na tezo kosala nini na longwe non nazali toujours mwana malamu mpe ya papa et mpona ye lelo nde internet mpe edécouvranga et lelo na monde internet nakomi oyo nakomi ezalaki na organisation moko basalaki ezalaki plusieurs comédiens mais ezalaki ka 5 nde bareteni baherve e nga mpe nazalaki arona alors nakokaki kokende place mosusu te so na ye kolakisa yo fui ya kosala oyo ezala liboso na ngai bakati nango nango lekeno papa baya yango papa te naya na champagne epuis nabandi mwa simple aventure moko oyo bana mpe baza wana donc nazalaki na besoin ya bénédiction na yo nango na ye sur le plan des réseaux sociaux, nous avons internet, nous avons commis tout à comment on a rapport avec internet. Et déjà, l'artiste Bazar est belé. Sauf parmi 5 premières, il y a Bisso, Abimi Nakati, les appels de l'opération de la Sapécaire, Nakati a dit formation ezali soki bana oyo ekotinda bokende bakoma mpe bakobeta mpe masasi balongi mpe si obetela oyo na mpona bandeko oyo kotikali nabike déjà tolibéralisa affaire ya internet bino nyonso tokozali awa tosalaka banzonzini nakosi bino nyonso tokosalaka banzonzini avant na banda oboyo yango parce que technologie ezalaki na moke bato ebele bayebaki ti ke soki ake kosala nzonzini ake libela susu azotika programme ya mouvement na ye parce que nzonzini ebengisi ntango nasolaki na bino comprendre que papa soki tokokende mais privilège ya liboso eza na biso
tant que sur les lignes de nationalité. On a la monique, on a respecté le contrat, on a libéré pour respecter. Sauf oui, n'a pas donc déjà, si on a fait ça, il y a là, pour ça, mais pour quand on a su la route, si on a bien qu'on a zimzim, on a bien que pour ça la bagarre, on a bien que pour ça la théâtre, la bande, la film, parce que va découvrir une grande école de formation. On a notre autre na kata liste boy fondation, so va qui atteint la film moment, na yo kana nteke ya mutu ana raté rôle. To a raté à jouer tout. Nous tout pour défendre à tout. Mais bino pe obotika lina babandi ko benga bino te na banzonzing. Vous aurez formation, vous me payez ça, volonté de travail, les baninga no surtout, bazo et sénégal bazo. Mais na ba obosa déjà banzonzing. Bino pe na oza ba diplôme. Oh papa. Bénédiction déjà ce soir, encore une fois, soit béni. Sans orgueil, Ouais, tout le Tarabana, Coca-Cola, tout le Tarabana, lobby pour les affaires de Nabiso. On a déjà. Nous avons mon côté à présenter un diplôme. Nous avons un diplôme à Batubile. Donc, l'Isboy Fondation, ils ont une école vraiment de formation. Quand il y a théâtre, ils ont une formation, même il y a Moutundenga cause à la vie. Le Balisiawa, Batubayel, il y a un diplôme. Il y a un chic. Il y a un diplôme, donc les lots il y a un diplôme il y a là donc Soda Moko il y a l'Isboy Fondation donc ils ont vraiment plaisir à tout pour nous d'abord papa na bango ils ont plaisir à tout pour nous l'Isboy Fondation famille l'Isboy Moko donc nous avons tant moment on a eu diplôme toujours aïe na maboko ya papa na ye po apresente papa otangisaki nga chik leka biso nyonso tokotanga bachik bapere na biso bazelaka elongo tofide bachik tofide bauniversité toya topresente bango badiplôme kua oyo ezolakisaka na bana kofuta mbongo na ngai eke mai te moi diplôme yaka nango kaka papier mais soki kalkule wana bambongo tofuta bachiki mpo tozwa yango donc so batiango baoteka yango boye batandi yango na mesa opeya yango ti mais tofutaka mbongo ebele bandi tiki banda na maternelle otangi primaire secondaire okei humanitaire okei otangi université tout osilisi mais peut-être tozelaka na suka nango ke naza na diplôme na ngai yango oyo naza na papier na ngai yango oyo mais ofuteli yango bambongo ebele tala sikoyo esengo nini oyo tozalaka nango ntango tozwi diplôme donc eza mpo mérité omipesaki ozwi quelque chose na motu mpe balakisa yo ke ozali na quelque chose bapesi yo diplôme donc vraiment félicitation na yenga félicitation na bamasa nyonso to ya lisi oyo bayelanga badiplôme na bango esalinga plaisir à trop donc oyo mpe batikali nazopesa ba bonne chance vraiment mosala oyo bazwi ezolakisa ke bayaki pene ya phénomène biso tosali théâtre bakulutu boyesizenga mpona oloba mwa trop biso tosali théâtre pene ya bakulutu nga bandi théâtre nayaki encore petit jeune mpenza mais naosala théâtre bakulutu epuis naosala na mikolo sikoyo problème ezali bana oyo ya Lisboy Fondation bana chance parce que pene ya phénomène badécouvrir théâtre ya bakulutu parce que naza moko oyo navanda na bakulutu nga nakobetela bino histoire ya Lenzoi Mobimba nabeteli bino ya Minzoto Wela nabeteli bino ya groupe Salongo nabeteli bino groupe Maboke Ngalema nabeteli bino bale Elimangando nabeteli bino histoire nyonso tuna nango na mutu parce que naza mwana oyo nakoli na théâtre donc siko chance na bango eza parce que baza pene ya
les rois diront phénomène, les bateaux soient peu ébélés. C'est pour cela que nous avons partout, bateaux kende. Donc, bateaux, il y a un résultat malade. Président la GSO, bien moi, je le lot et une galobi qui a sali pe aye pas accueilli. Au ko souhaiter akenda zonga ndenge baninga bazonga ka kubo ko bana bon chef de l'école. Ko kende ko zonga ndene. Na sali ko par rapport à ça le retour à zonga mais non batu siko ba obaloba balungwe na ebite ndeni kolungu ya la te na ku batu balungwa ati. Na ku batu surtout na biso na liste boy mutalungwa ati. Mutakosa mouvement na ye. Mais pour mutalo balungu eza passe. Pour eza parler. Yo neti ndenge za boy na ebite. Tango yo obala okoma na ndako na yo. Est-ce qu'on doit ba perte? Beta à tout. C'est pas marié. Bon, on a un autre qui m'a bon. Comment mais ça bon, les loba au baba là, bakinda pe utala ba parana ba. Parler na bango zaka parler na ba. On s'en point. On a beta le solo on a bien été au moni this boy original. Hein? Bon, au plaisir original hein, au fondation originale. Maintenant this boy na biso au tout ça là. Ngai fait mungwiri. Gaou qui si tatouage qui Lisboy ya biso kat. On s'en comprend. Donc au Lisboy fondation yanga. Mais Lisboy wana ya biso. So comprendre. Lisboy wana ya biso parce que tous aba fondateur biso tout créer groupe na biso eza biso. So le long na moni que groupe wana ndenge eza wana. Eza na mutu mo razotcha des autres. Na okende kona azanani ba pesinga rapport papa totali si s'agit to évoquer to suspendre. Parce que les groupes na biso. Mais oyo eza yanga. So comprendre. Donc ya wana zolo basiko lokwa eyenga tango asali groupe. Eza lokola ndako na ye. Mais on ndako na bango. Vous comprenez? Na sens. Bon, problème est aller à internet. Ah siko to comme na problème pour nga naza déjà na chaîne na biso déjà biso moko ya YouTube, vous avez déjà na chaîne na biso. Comment on est président pour tout vous s'abonner? Isobe Show TV. Hein, Isobe Show TV. Donc vraiment bato soki ba s'abonner, ba omona pena ba biloko na biso. Bien que to stopa kinanu par rapport ya ibikaka tant où iso biso ne surtout toujours traverser dans le monde, ya ba Covid, ba nini tout ça. On les a chaîne na biso moko. Donc c'est-à-dire biso moko photo tcha ba moyen, photo to na belema ya kotia na kati. Tout ça ba moyen biso moko. Solo zo mona tozo réunion nanu ba moi ba makoki wana nyoso tout wa na ba caméra na biso to wana ba biloko na biso tout. Donc ça dit tango to lobi mbala moko to bandi. Donc kala mingi ba biloko mso eza déjà tozo tchango mais kalaté vous ressentir en plaire ya chaîne wana parce que kala mingi te tozo tcela ngo pena sko miso. Donc yango wana mona nga sikoyo moyen na kota na ba biloko miso ezaka moi un peu difficile parce que il faut tout ça la promotion pe ya chaîne na biso. Mais rien n'empêche que ceux qui battent la société, na moni que idée na bango eza bien to ba condition eza ça va te yokani kitoko na kota te donc il faut bon vraiment si la nadi nana baza ba ser ko ngana yebi bien et puis tout sur la bien mais sauf que à profondeur na éviter il est oni nezo le cas na yo ki pété yo nous ont informé là donc na yebi que baza ba ser ndeko nanga basi soki likambo moko etamuso etungisi bakotala pe parmi ba grand frère na bango so bamoni que c'est intéressant ba peut-être ba solliciter nga peut-être na ba idée ba nini tout ça bakokosa la mais jusqu'à présent na moni na zui appel ni ya dinana na zui ni appel ya sila maintenant so ngai ko informer nga benga bango na dukana so la na moko soki likambo eza côté nini to ba pour arranger parce que na dit que na monde na biso ya théâtre ti biso toza boye en tout cas ba makambo ba conflit ba nini tout ça na mona ngo pena na monde ya comédie na monde ya théâtre mais to ko sanga so na yoki bango na kuluka pe ba kulutu eti ba président Elongi
président le président il devoir wana en tout cas na omeka osala tout kato trouver compromis rapidement. Merci à vous. OK, merci. Donc papa na biso azara facilité donc na yaki na mona ye moni naza moko ya basoda na ye tango na bimaki mo eloko ekoti raison pour laquelle yango moni nazalaki wana na laksana bandeko na ngai puis na laksana papa sans orgueil. Merci au laksana papa au laksana bandeko na yo mais tout mona ki awa nzonzinga war de bimaki gelo inga olobaki fort que yo zuité titre de mérite zuité mais tout moni mbala moko surprisement ma olaksi biso que non zuité moni lelo bandeko nyonso ya libanda ya poto par-ci par-là bazalaka na déception moko bon bazwa na vie ezaka ndenge nini na soirée wana gelore nga sans diplôme. OK poto ka moi to mona basila bisalo babima na 9 diplômes na soirée moko en tout cas ezala te moment ke bakata vandi wana Gabriel vandi wana bazwa te donc esala pasi mais nzamba bindinga récompense à batu na rataki na gauche nzamba pesi na droite donc voilà sans orgueil. Sans orgueil. Ouais, mingi nanga pesa merci na presse et puis merci na président et na été nazara na dia na bénédiction pourtant on a pesi abi ozalaka déjà na bénédiction alors on a bénir yo lisusu et yango wana bolandaka groupe nanga zoni boni komba groupe nanga yango wana komba groupe nanga yango wana zoni boni de gelore yenga mwana ya phénomène esobe bakiselanga susu master ya président na ye Schengen. Vous comprenez? C'est très important. Tout le monde a pu s'assemble à Longwa, Bazonga qui, Bazé Bélé, Balongwa, Bazonga. Yo pe zoni boni lobby pour Zonga te. Comme Schengen a bisinga abi na pesio bénédiction. Nengo bimi boye yakaka kota la biso. Ko kende ozonga te. Na vi na ngata on a Longwa ka chez les parents na bandi na bimi boye na ozonga te na yo tala bino. Donc nena bandi pe petit aventure na nga o na ozonga lisu na kati ya Lisboa. Mais na yo jouer na kati ya Lisboa na yo tala papa na l'accès sous brevet na l'accès sous nini na zo conseil pa na mais kozonga ko vanda so ndeti bandeko nanga wande na ko ba si brevet et reni bino apo yo na phénomène et bane vraiment ni phénomène pour accepter yo les acquis facilité pour nous simbater par rapport ya ko kena yo au tirala jamais ko signaler attendre groupe bamonaka okenda bongo pour accepter yo pesa diplôme ezaki facile na partir ya diplôme de mérite nde esengi ke relation zonga non diplôme on a yango na pesa information mo eza clair net diplôme on a yango sima mais ngana président nanga toto sala plébiscité ya onga donc il veut dire nazali na ndako président bengi abi ya katwa na pib mo boye yo faut sala na to sala na publicité diplôme ena sima donc ça veut dire que na garder ba relation ya bien Jérémy Matondo lobango ernio non Comment na père boswaniaka bakam Schengen ba na boswaniaka donc na saika effort ya kozaki nazana ta problème na micho toi ba master to bongisa nazata problème na samba nazata problème na ntu na poupota peut-être c'est bon mais nazata problème na président phénomène te ah quand même aza kombo munini na kati ya mboko na yo place nyonso ko bloquer. Donc il fallait qu'on ait une bénédiction pour nous. Vous avez associé à Nzonzinga avoir des diplômes, tout le monde a un dimanche dans l'église, mais moi je suis chrétien. Non, je suis chrétien. Je suis chrétien à Sambelaka. Et là, on a associé côté et la bénédiction où tu es pas en Zambie. Il faut qu'on on appelle c'est l'action de grâce. Action de grâce, c'est font la sous lobby, monsieur, il y a lobby, monsieur. Donc bébé Chico, tu ne pas action de grâce. Mannequin Château Rouge, Azaka, moi que bébé Chico et n'a pas si merci na bateau basala effort que nazala lokola Paul Mwamba papa social puis poser ngambongo ya kisi ndembongo et puis presse bino nyoso na lela bino bokamata bisou mutuna suka zing komba ni obi puis poser ngambongo ya kisi combat groupe combat groupe eza zoni boni engelo bani engelo baboya zoni boni engelo aksaboy combat groupe nanga engelo aksaboy mutu nyonso zoni boni engelo baboy mutu nyonso aya bundisa nga ngai na ozali kolo na e nga na olonga e donc yango na signification zoni boni. Merci beaucoup. Merci. Ce qui commence bien finit toujours bien, voilà et voilà. To bandaki bien, to succès bien, bomoni ndenge artiste à sali remise, il y a diplôme na e papa, boyoki maloba oyo papa lobi et pas mwana, do balobi mwana oya malamu.
donc tango ayene eloko ya bongo epa ya papa pesi lipamboli pona nini ko avancer li susute après lobitan to mona susu enga apafuki enga kemli musika après to lobanini asimbikisi wane koma na domaine ne biso ba congolais ke mutuana asimbikisi irano ki ala ko ma cameraman na munena ko filmer na TV5 akomo filmer place mo munene biso tolo banini asimbikisi donc musala ya congolais kaka yango wana tobeta maboko tant mutazo sala malamu et voilà artiste exemple à suivre biso tozala ki wana po kaka to la bino musala exemple TV eye et la kisibino et puis exemple à suivre eza oyo e ngasali ba artiste mususu pe to sala yango e ko sala bien na compte toujours il y a exemple TV je tiens à remercier monsieur Barezi Baza monsieur les journalistes merci nayo parce que ozawana osaka musala bien merci à Deo na sima ya machine pour parce que confiance ezo continuer ko zala toujours et merci à Mama Zoé Kumba po na ba conseil po ezo sala bien Mama Zoé Miawama Mama Zoé Kumba merci na yo vraiment ezo sala bien et merci encore na Mama Marie Noëlla Bibondo la confiance de papa Lucien et ya le nakati ya Canada merci na yo et merci à Bijou Baystone hein nakata Canada et merci encore na Pichu Kadisho merci nayo et merci encore à Justem Loubem balobi moi na bella ya solo moi na Belgique merci nayo et merci encore à maman Nicole Achiki ma mère personnelle bon comprendre que tozana se amoyi tozo sel labino ka musala donc tinani teto toka po musala so sala bien photo toka c'est ça merci vraiment et continuez toujours ya kopesa biso confiance bozala wana po na biso merci na batunyo so batalinga merci na batunyo so balinga Orly James Mutombo na Afrique du Sud, mon ami personnel James Mutombo et merci à Kenjo Chimbulu nakati ya France merci nayo et merci à Lutumba donc Lutumba la blonde Lutumba merci nayo merci na Batunyonso et bon séjour à Kinshasa babi madame Bildo madame Ekila merci nayo parce que ozawana tozano na kin et ça bien merci à papa Doris nakati ya kin moi na papa Kimbangu babi kamba tozo kendango les six to kende ko fêter check c'est pas pareil continuez à nous suivre merci. Bazako binela bango bazako kumisa bango yango ngana poni na yembeli mokeli na ngaye uya sala ya minene na bomoi na ngati kisanga mabe ashanja bomoi na ngalolenge ya kozala ngasae abongola bomoi na nga oh yeso yoe Atamasomo na ngai komi lokola ngola tambe na bomboye yondo limisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga
yawe tambuzanga na nzela ya nsembo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga naikoni yo moto papa pelisanga ozamaineve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo kembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza
chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Longtemps j'ai erré loin de toi, sans la foi ni espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur, je te donne ma vie. Que ma vie soit pour toi. Je réalise
rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.